Andalanginga na nyonso solo bolanda kitoko na ye te azobelabela azobina na facilité batela ye batela mwana mama ezaka biloko na nga alongo akendaka wapi asala ye nini alongo akazonga kati ye bino moto so azoboya makambo bino bosali complètement automatique directement nga mpona ko reconnaître ko azosala te. Très à l'aise de vous retrouver dans la scène. Là, il y a pas juste la presse. Nous avons toujours comme information, il y a ce que nous avons fait réel. Il y a des vies sur les intervenants qui ont été à des moments parce qu'il y a comme à des moments qui ont été la vérité n'est pas de rien que la vérité. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman, je dis bonjour à toi Félix, je dis bonjour à mon boss, maître John Moté, ma maman chérie, je dis bonjour à mon superviseur papier au professeur Victor, je dis bonjour à toi Balobi, Balobi et Mikolo, na olingale na obwaka ye maman na zala à l'aise, Francis Amani souhaite bon, Francis Amani souhaite bon, babi bo mesane Mikolo, je dis bonjour à toi Tracy Chupamba de Paris, moi ça peut je dis bonjour à Rite Omot par rapport à Taïla Patoma, bonjour à toi Naomi Beka par rapport à Moni, Divine Kaki à la maman de Manila, les news de Choice à l'élo comment on gagne aux alamans, mon côté dans un invité dans un binomo qui n'a la carte bino et mini, mais les lots comment on met grâce à vous. Aujourd'hui, je reçois pour vous les créateurs et les Tanzaniens à la émission. Ouais, bonjour. Ouais, ça va. Période de confinement. Ah, ma bien, ma bien. Tout m'a bien vraiment, mais gloire à Dieu. Moi, je me donne et baba il est 15 minutes de zone dans la boule et moi je suis de 16 minutes dans la boule je vais m'en sortir dans mon moment mais la soif il a été dans les poids on est comme il y a un moment où tout est là où ça siège dans ce ligne 3 nous sommes barrés par police pour nous parler de 16 mais ça OK parce que tant que on a un peu de c'est la maman moto là c'est la première photo mais ça m'a la ligoso tourner na yo question za yo réponse za là mais ba fan boss qui c'est comprendre la question autour donc nazo déjà répondre mot différence c'est za makasi vraiment bato ba bi blaze ya kala blaze ya époque wana na blaze ya lelo premier na lepade ba yebi o wapinga na za lelo o wapinga na komi lelo puis ba ba ya ko différence ngamba on a vu la différence c'est bien pour moi la différence déjà est déjà à Bologna ça vient d'être la vie c'est comme ça, mais la vie est toujours la relation qui arrive. Comment on est là pour ça, on ça en place là. Tout à la moto. OK, parce que les deux on a qui générique. Pas félicitations, on voit pas quelqu'un mais alors pour moi générique quoi la bonne qui génère parfois on a oui ça prend du temps bato na kibersi mwana abike mpona ye betite epa longwa amona mpe animateur aza kopesa babeze epa longwa akendaka wapi asala ye nini alongwaka azonga kati tobwaka eboka epeka na ye vraiment excusez non jamais atikala chamaka bala ba makambo kakala ndeni na musala o bless créateur o bless créateur niance charme création discipline na mokuna na salaka boulot ya sali boulot na sali boulot na soka lo bayi bona télé za ko engager na za ko mala te pour na ko na avec pas les fans la vie la tout le monde est libre on ça la critique à tout le monde est libre on fait tout le monde est libre dans le bon plan libre voilà ça pour moi on a même place sur les points OK tout le monde est petit banque de ko animateur depuis que inspiration là inspiration déjà pour ma
ayebi bato batala bémission na bayebi nini naloba mpona ye. Alors omoni nde oyo olobi boye lelo eza motu so azokritike bino moto so azoboya makambo bino bosali complètement eza automatique directement nga mpe na ko reconnaître po azosala te mayebi na badifférence émission nini nabenga ye nini tosolola nini tosala nga kuna zwa oseprendre nga ke ye azoniyeba bulo na biso malgré toza moto moko te oyo nga nasi naloba mpona ye ate ezala bolamu nasi nalobaki osala vi na ye nini nakosala se avmeme commentaire bakri bakrise ebele ndeti bakri wana eselekati nga na pas fait mais pas de pade wana eseleka non naboyi te nasalasala yango bayebeki eza baevre na nga donc échange na weno te nakoma depandepande nana bakli ebele nasala epandepande bajaneki loka bandeleki nga na nyonso solo molanda kitoko na ye te azobelabela tozobina na facilité batela ye batela mwana mama eza babiloko na nga eluki tout simple bakrise ebelebele me nasala ebele nakoma lobwakawa donc te na baparaza olingaka kolia tokoliango na mwa respect liango yango na mwa respect babiloko eza ebelebele vraiment mère nakoso te nga nazwaka temps vraiment ya koyoka baninga mpe nazwaka temps so na bino kosala kili nasala apenaki ya don nabotama nango naokola nango nafokusaka te so mpe moto amonani kapesinga ide so nasepeli nango nakobakisa mpe baide nanga mais naza pena blaise créateur nazwaka pena temps ya kosala bakili vraiment bon inspiration eyaka moni souvent moka place basé belé basolokaka tobeti eloko mo ekoleka mpe boye sexi bato songa nasepele nango akorécupéra mo mpe epesango sasi kavanda mpe bonatali mpe nayoki baninga eloko eza bien me nazwika ide na ye wana napesango mpe na kiblese nasali mpe kili nango mingi ekomelanga mpena na nga moko na ndako nga mpena nga moko na ndako naservira nga moko namosuka opaseke nanga nasala eloko moko pa mwana mpe nasali ah oui, et voyez naturel parce que dans la générique peut être la générique c'est bien ça qui bon la générique c'est que bimi na sepele la générique ya bina filé tiré na sepela ina mo tikinga wapi eza lambana na yo tiré na sepela ina mo na okaki générique mo maestro Fabula Sabeta qui a tiré la clé à Bakutu. Ça va vraiment bien. Félicitations. On est déjà ça là déjà mais c'est les encore avec. Bimi clip ba tebele ba ki amonter clip bimi bimba mosi. Donc ça va na okaki on a sepela ina. Oh allo téléphone na oka musique nyonso. Donc na okaki amongo basale basala. Ndinga basala. Ngana na commenter basala tena ki beti mabe non, on les a toujours na biso. On n'est pas dans le qui 2020 non on basala pas na ye. Rien que polémique, rien que finga bato. Donc ça soit dans le pôle de la maman. Là awa so comprendre na mingi na le na kama na biso. Rien que makamba. OK, tout pita na lisolo ya sanga munene o Jésus de Niès que c'est sa vie, album na bino. Benga bandeko na ye. Comment d'abord Jésus soit béni. Bon, tellement ça idée na maté, ça idée à mon compte. En fait, moi na nakata pale. Na zata na idée. Yemo mtoza na conception na ile wende. Yemo mtabi banana ubenga. Yemo asala sa message abaki za projet. Ubenga ba masa na yetu ko ba ima na wingi. Boyebi génération wingi, bana ba masivia na bisuna biala, ba kindombe ya Jacques Munipwe. Dans les villes, on envoie Madizé la Coste, dans les Serge Mandiala, AJJ, Kiwana Touwana, dans les Sport, dans les Bavin, on a passé le Scrum. Ils ont déjà équipe, on va les avoir fancy, qui va être maman va combattre. Donc, ils m'ont reconnaître Mina Yowana, ma collègue Naï, ma maman tout va passer, il y a ma lame, ma fille, il y a du Sengo. Donc, il y a un moment où on a pensé qu'il y a ça, le moins bon, vous avez aidé moi, ma lame. Donc, il y a un peu d'idée, on a là, on a commenté avec la poste, c'est les amours. Ok, parce qu'il donne
nani au fait? L'animation. Une animation. On a travaillé plus de 2 personnes tout à l'OGC. Ok. Mais toi, quand tu as vu Oyembara, est-ce que c'est vrai? Oui, na Yembaka. Quand la vente moi 6 ans avec la Regiamis. Et là on a eu pour la technique et bien pour les grands chanteurs. La juste chance pour dans les pas des grands chanteurs. Dans les pas d'après ça on a coupé mais on a banane. Ça le bala une fois voyage que blesse. Là pour nanga on sait que le banane on se voit que ça le donc ça le bien. Donc na Yembaka déjà na voyage. Oui, na ye na la bani mamandou na yekola na chat. Na banana chat et puis na côté d'animation. Mais arrive à que tu voyage pour blesse pas un micro. Ah moi il est tikala kana ba répéter les appels na zipe micro na sengi na no ye. Mais na ba voyage na sala na mo. Voyage mo de arrive à donc na matin na podium. Et là voyage mo Goma. On a un festival à Mani, Betty, Yemba, na taxa na sala ba guerre. Puis animation ben na boaki. Comment deuxième conseil quand on a la normale pour la faire la Serge va bien. Tu vois yo kama to kata mkonga vest quand même na loye mbesa moi bien. Oli mona yo vita kaluji. Oyebisa kindai. Alobela ya mo Kristero. Oli wezali nzela molai. Ezanga na no frontière. Sala vocal. Bravo. Sala vocal wana il carabien technique d'animation, animation la plus ko gang. Mais chant et ozo yemba ngata ka animateur ya kolo. Olingaka na yemba kolo. Oyemba ka bloko moya se. Olingo na yo vita kaluji. Oyebisa kindai. Alobela yango donc okipena na cc. Olingo ezali nzela molai. Okipena malema nembe donc na elo etikala kaka ke na kota siko na mamona zango pe na motoke na yembaka na boka po na maîtriser sur la maîtrise pour changer l'animation dans la technique moto. Il y a ma baise belé. Même si on a la télé, mais il y a ma baise belé. Mais c'est déjà facile. C'est déjà passé. C'est déjà passé ça ma maman le boulot papa il note la lembi na tiki na. Monsieur Pera big note ah ti. Dans quel moment là tu nous les choses expliquer là pour une place pour nous dans la ko ba yebi tina ko malelo mo donc heureusement dans les cas d'étape ça d'étape moins facile. On a lingaté pourquoi on lingaté la yebi la conséquence on lingaté natinga la force à moi la thème na début d'un boy ce qui a respecté les alentours c'est pas boy on est commence OK faut tika pour ça moi mais on a dès le début on est musique na biso na Congo matala ils est bien ba yebi salo baza pe bien mais moi difficulté zakaka ba valoriser art de la Congo valoriser art de la Congo et puis après ça valeur de la musique vous avez un messager donc ça c'est bien que tout peut ça un message ba yoki musique partout ezali donc partout pour ta musique mais après ça va valoriser art de la Congo dans ma pays vous là ça va mais Congo vraiment dans la Congo na mboka mobiliser album na côté studio au PC ma mboka na yo ma promotion ma marketing pour kaka album ni bini mais ba komo teka mo na victoire $50 pirate ça 500 francs 1000 francs ba pirata mo yo mo débiter na pirata mo so mo le longo mais c'est le moment l'état tika autorisa au moins nzembo na yo ba komo teka mo 100 francs na ba flash OK na flash o nzembo mo 100 francs vous zo gagner le lot donc ça la blog moko il est vraiment difficile à comprendre. Ah ma projet na ngeza ka tellement na yeko likop musuki na yeko lindu un jour atala matika musique atala mo na âge no bona moneke stop na za la ka bien na mona ke so na za bo na za ko na musique mais so na somba ma belle ko na musique et na sa bali na ko na musique na boti na na foyer na ko na musique mais ba combat ils bien tout que na mo faut que longa no so ma belle na vie na yo faut que longa vie sociale tout 10 jours faut que longa dans la vie ya mo déjà te ba ba ko za ka boyi après kotika boulot yango bamona okomi boye bato bamokola tubisa pe yango nde esala nga mpasi nga nalinga ejour ata natiki nule nzambe asala nga grâce wana nasenga nga na nzambe donc ide na nga wana ezalaka nde na boba donc nazalaka bien nazala sécurité na œuvre na nga po bato mosusu ata basala ba œuvre danger mais tellement ndenge akomi na respect wana baopesa mosusu
mais na olingaka un jour atatiki yango ata un jour akusani natala question naza eza mpona musique bana bazala condition bien famille na ngai ezala bien nga moko te c'est tout calcul na ngai ezala nalingaka te musique elekelanga lokwa eloko moko ya par hasard nde nasalaki noka par hasard na kilo jeunesse ya pena couple na nga pena nde batata bawana tra bakendaka mosala papa to bakendaka babiyo ndenge na couple ya pena ngai ezalaka awa kama mamu nalobeli oyo nalobeza na place bamisie bayeba batoa na bango bamisie bayeba reconnaître droit ya bamusicien bayeba babiloko wana eza très important eza teke misa musicien nde nayeba komotekango 1000 fois na victoire 500 na victoire eza vraiment bazosoma biso te basale spectacle ezalaka te bastudio ya bamuna eza te basala kodistribue basede ezalaka te ozomona bamaison ya distribution eza te mastering efaki esalaka na poto babiloko wana to nazoka kongo eza pays moko ya monene na musique babiloko wana to ebele vraiment eza mwa mpasi soki ngai ke noko lobi wana eloko ya liboso na monate ezala adroit baartiste mais po kovivre kala bamatolo nde ezala bamatolo mais po kovivre na evre na ozosala evre oyo yango tozovivre nango futamaka bato wana bino biloko tu wana eza normal ezaka na wana bapays ndenge mais makambo oyo vraiment question oyo batuna yanga yango tro nasala yango mingi mais eza na bato mosusu bazalaka so amoni miko aloba donc moni ezalaka réciproque ezalaka ezo reconnaître baninga elobi teke ezaki yuma te oleki no mpe motu wana te eza kaka ke oza nosala complexe oyo savoir ya baninga mais awa ezaki so amona miko babandi kodekone ndenge nga napesa so chance na bangwana bato banabetre o bato banabe te na ngwena. Ok, moi j'aime quand ça, poser une question, dans à l'aise, avec répondre à la montée manière de ça rappelle que nous sommes en Baranga, nous sommes en Baranga, elle dit que pèse en place, on a des rappels en mode, on a fait un peu plus à l'OVP. Plus que les gens qui sont la vie de la deux chemins, à gauche et à droite. Moi, elle est gauche, elle est droite, elle est droite. Et c'est comme ça. Tu n'as pas qu'à ça, c'est pas qui c'est. Si vous savez qui c'était, si vous voulez qui c'est qui nous c'est, si vous voulez qui c'était, aussi ma qui c'était. Dans la vie, dans la zone, il passe. Dans la option Oyo, on s'en bat à 4 ans. On a beau temps nga déjà so yo mekanga besoin non bati nga déjà ba tout ba mekanga la carrière na ba kokaka nga na ba tout ba benga nga pena mutakisi ama nga pena mutakisi na vani pena na bi batiki na ngai c'est meko mutabanga nga ba qualifier nga bo nous autres ba bana nzambe to sambela nzambe mais na mokili tout le monde aza banzela na kilo donc wana ba pixa on mo côté donc tout aza mokula ibini na sala donc ngai déjà ana ba passe ana na bagasi mo na wapesa bango badiscipline bazopela mosala oyo omoni eloko to ave simba fo lingango ya bato mosusu balinga musique eke mais envie ya musique asepelani kaka mpo amonaki motu boyo nga mpona sala bazwi ntango koapprendre eloko to ifo lekana baqualité fo lekana basacrifice ondima mpasi na mission ifo accepte yango linga yango pena lokola po eloko soko olingi yango ata na moma mpasi okopaka akenda olingi mama oboye ekomana nta mo boye eleka nango osepe tomona yango ozwa omona considération donc kende nango pena jusqu'au kolemba te omona kaka eseke oyo eza kaka eloko moko osala kaka tolenga yo mope olenga. Nous pensons déjà à la deuxième rencontre de notre émission. Est-ce que tu parles de pourquoi maman, pourquoi papa est-il fait? Maman n'a pas commandé Germain, Nalola, moi Moui, mère doublée. Papa n'a pas qui s'engueule, papa n'a pas Blaise Camp qui s'engueule. Et question de ce pourquoi papa, comment maman, pourquoi est-il fait? Ah oh là. Faut aller au bon là. Ça fait beaucoup d'émissions. Ah. On a salé nina tu. On a salé.
la télévision, de fond le macaque. Oui, ça c'est pour émission. Ah, ça la commence. Choix musique. Zaka, là la maquilla, c'est tout temps avec petit que ça les lignes de sous-sommet. Mais il nous remet la case ça. On a c'est tout bazala ba. Ba tout comme ba quatre. On a c'est pas les matangi là. Quand on matangi là de bien la balle, on a la tanga ballon, on a tanga l'intérieur de la salle pédagogique. Zaka ça mais après aussi. Ouais, nous avons marié, nous avons père de 2 enfants. Nous avons marié, nous avons petit sœur, madame, mon épouse, maman la maman. Ah, moi j'aime le foufou. Foufou vraiment donc. Les mamans, foufou. Magui Benado, le premier de 30 milliards. Et nous avons fait un logo plus il y a au Kaou. Ok, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à tous les spectateurs pour la côté à la chest. Vraiment, on fait ça mbote kala ba na bless que nous avons pas on fait ça de on a la plus de 143 plus de 143 89 53 79 013 pour la bless que pour la maçonnerie économique et parce que c'est vraiment mati we mbote na on place ça mati we mbote na ba tout ba na bless que ça na conversion na black box tout l'album nous avons marché vers les autres travailler ça va surtout si les gens va vouloir bien on va bien avec la maman pour la contact allez chanter mbote na wa. Ok, merci pour merci na yo. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à mon caméraman, merci à toi. Je dis merci à mon boss, à maman Michel. Merci à toi, merci à mon superviseur, Papi Okongo, du professeur. Je dis merci à toi. Je dis merci par rapport à Taïrit, au monde de la patronne, Divine Kavir à la maman de Manuela. Naomi Pékin a porté monnaie magique, il y a eu €. Merci à Binono Sobolingaka, vérité universelle. Vous s'abonnez pour Balobi, Ande Balobi, Bilo Kwasika, Ande Makambasika, vraiment, les canets Sarabino, Ande Moussalezaka. So, na YouTube, il y a pour la COP, en tout cas. Quand on a vu ça, YouTube, ça peut être Ande Sarabisana, Bisou, bye.